Mais d'abord, on bouca en qualité de qui? S'il y a un problème, les alliés. Lucas Ozali, autorité, c'est numéro 1 et 6, solo la naïe. On se fait justice. Comportement des Congolais, tout Tikayango. Voilà. Troisième point, Sangwa Passi, puis Sangwa Mawa. Si réellement que est toujours proche de la population. Oui, Congo est amoureux, qui est amoureux, ils ont dit devant les journalistes. Il y a des côtés partout, automatiquement, comme ils ont dit, tant que diffusé dans la télévision, tu diffuses un peu de sentiment. Tu diffuses un peu de liste sur la Konzi. Tu diffuses un peu de liste sur la population. Tu diffuses les Cambo, tu diffuses le monde. Qui sur le terrain pour retrouver les bandes de solutions. Les Cambodgiens savent que mon aîné, ben voilà, tu vas bête à ma casse mi balé awa. Bande de dans le quartier Mouké, dans Passa 1, dans la commune Ansele, souci pe mawa. Ce que les amis m'appellent toujours plat. Mais ben voilà, tu vas bête à et beaucoup presque, même 20 à 25 ndaku et zini. Ma famille on a dit que la condition nini. Comme on a la libanda, la famille est pauvre, parce qu'on est là. Nani a sunga bango. Yom to message qu'on est en 2023 qu'on approche après peuple Lucas, boza, il sungi angoyo. C'est ça les bons moments, c'est ça les bons moments qu'on a permis à peuple à sunga bango. Souci pe mawa. À tel point que ngamo journaliste, na qui sur le terrain, na me dit qu'on sunga population wana, mais na za na bozuité. Ça, c'est 10 000 fois dans la population. Et ça, c'est le côté. Mais, interpellation, on y a dans le ministre de l'Environnement, moi, je F. Bazaïba. Environnement, qui t'a connu dans le terrain, dans Passa 1, dans le quartier Mouké. Madame Laetitia Kabombo, on a niveau de la province, la ville de Kinshasa. Moi, Jacqueline Bobila Mbaka, vient dans le de Caire. Il y a vraiment que l'Issonayo et la narrateur de Kalambo, on appelle l'Itoyo Kaka, puisque on réagit rapidement sur le lobby. Dans mon amour, plus mobile, urbanisme et habitat, et la ministre des Affaires sociales. Dans maman, beaucoup de sa commune en Sélé, Tikabiro, Tambola. Tikabiro, Tambola. Dans Batamite, Mamawa. Donc, la maman Gisèle Moloni. Ozali madame ya mwana mboka Patrick Moloni Mouké, chef de village Tolingana. En tout cas, les Libino na bisika oyobo kita. Pena mwana mboka toleli toki moko comme mozori député Kalonji. Les Libino bo kita esika oyobo sunga bandeko o parce que surtout tiki bango boy. Depuis on voulait beta ki silo, bala la kaka libanda. Tout na élément oyo. Oyo ko toucher et ça lié passe dans motema. Benga biso ba numéro wana to mamno tina esika ezali et pourquoi pas na mboka Jango Ivuzi to mamno nesika makambo ezali ko ba kosunga bandeko atala ba saki ya pamba et ko permettre bango le kola na les bandits les bandeli boye solution emonana mais pour na ngai so sali analyse na ngai na moni que quartier wana mai ezaki ba mai eza canaliser te donc eza base à causer ba érosion oyo to landa et to rejoindre après c'est parti moi na mboka Ziko Mayamba. Quartier Passa 1, quartier Mouké. Awa to monika to lali na butu donc érosion yé maye buki biso na banda kunyoso esili donc moi to lobezate papa. Toza libanda na bana to senga kaka bakonza mboka en tout cas basunga biso basuba aider biso batinda ta ba beni ya banini ebwakela biso ata ba kundela biso mabulo po toza libanda na bana moya ko sala ezate banda kunyoso na mabele banda ku exili biloko nyonso banda ku ekei do toza kabo botala biso ndenge tokomi toza na mboka kofutela ndaku te toza libana na bana tozosenga nde lisungi epa mama Denise epa papa na biso député na biso papa Kalonji botala biso tokokende wapi
awa ti soki kuna eza combien de ndaku combien de parcelles toza na mboka kufundela bana te bana pe bazotanga tokosuka wapi ekoya kokende ti eboma quartier mobimba bosunga biso toza na bosenga ya papa Kalonji aya kosunga biso na likambo makasi esalemi awa na quartier Muke toza na posa baya kosunga biso mama Nyakero mama Denise pona situation ezali ya biso moko tokoka te mbongo ezalaki muke yango nde tosombaki ba mapango oyo metela situation ndenge ekomi bana libanda ba mama libanda ba papa mbongo ezate misala pe ezate nde tosengi gouvernement tosengi papa Kalonji tosengi mama Denise Nyakero aya kosunga biso na situation oyo poto bima na pasi oyo Babalanga kwa katena zali bana na bana zali kamza kende te Lubanga nanga zaki nango yango na zali sika mususu te nazana balabala na bana mubana ngape azate basunga ngana kokufa nazana sika mususu na kokende te Lubanga nazaki nango yango mubali pe azate a voyager na koka na zali banda na baleba kunza mboka basunga ngai nazokoka te biloko nyonso echoli ngai natikali kaliputo na lati bilamba bana nyonso biloko nyonso ekei nazaka bo Kalonji ya kosunga biso moye ezate na koka te OK tozali vraiment awa bomoni ba événement nyonso oyo ba érosion esalami na mbula oyo elekaki oyo ebetaki awa na quartier Muke si avenue Kikongo awa place bomoni awa totelemi référence na pont oyo papa na biso député Kalonji asalaki na avenue Kikongo pont oyo ezali kosala biso vraiment malamu po population ya ngambu ya pasama baba traverser na biloko na vie na bango mobima na ba classe ya bana mais awa bomona nzela yango ndenge ebukani bakonzi ya mboka na babulu ndenge esalameli biso na kati ya quartier Muke vers site Kilundu en tout cas ba localité ya quartier na biso ba chef du quartier ya quartier na biso ba député ya quartier na biso ya commune ya biso pe mama Denise ba konzi ya mboka président république biso vraiment to komi na suka etaki ba population na bino biso nde bana bino ba papa na Nzambe azali likolo na se ezali bino botika biso te pona ba érosion oyo soki continuer toko telenga na quartier mobimba tozasuna esika ya kofanda te mwa maloba moke nazaki nango epai na bino bakambi ya mboka mwa maloba moke nazaki na epai na bino ba député maloba oyo ya biso ekomaka epai ya bokonzi anzela na bino papa na biso Kalonji mama Zizeli Kamwanya mwasi ya chef coutumier Moloni oyo tozozela na 2023 boni okotika biso peka na quartier oyo botami to telenga na boye etake molobeli na biso abimi to pesi malobe pa na bino te bosto wa kosunga biso na batu ya mawa pona kati ya pasi oyo ba moto moye le kalisusu awa ezalite moye batu ba traverser na biloko ya construction ezalite vraiment to sili mayele awa papa Kalonji kolemba biso te yaka continuer musala na yo po quartier o mobimba to taleli nde yo yaka osunga biso po tenzela na yo salaki eza ya kobukana mapangu nyonso eza ya kozinda mine bozomona bino moko ya koloba su ya kobomba mezalite bino mo na image bandaku bapangu babalabala nyonso eza ya kokatana utilité ya pont na biso ezalaki malamu ntango nzela ezali pont esalami awa ekomi mpe menance mabulu pemeni ya pont mpo yango mpe kala mingi te so totiki yango ekokweya badepute na biso oyo toza kozela na 2023 botala ya biso bana bango oyo boya toza na posa na bino boya mama Zizeli Kamwanya mama ya bana ozomona quartier na yo na bana na yo nde baza kolela epa na yo ata na lisungi ekozala malamu ntango nano ezali mokete menga kotia maboko pote mabulu oyo ekoluka biso so quartier mbato kende na banzi na suki wana epai na bino bakonzi ya mboka olongola biso na paso ba érosion oyo toza na bana toza su na mbongo osoma mapangu te lelo o soki awe baby toza mbongo osoma mapangu musu wapi bolukela biso solution na bana na biso soki te boye moye te tozo kufa na sambula a moye te bosunga biso bolobaki peuple d'abord le bandako ekei mapango ebukani en tout cas boya luka biso solution na lombango botika biso boye te avevi bazali awa baofele bazali awa tozomona te tokosuka wapi so biso nde toza bamisu toza bamibali te toza bavevi so mapango ekei tokosuka wapi nani akosombela biso mapango mosusu na quartier Muke aboya olukela biso solution. Voilà, merci beaucoup.
tu as un élément là. L'élément est passé. On a mon ndenge bato bazako lela. Bato bazako lela passe na motema. Merci à mon amboka force qui ouya. Oya saki ba moyen pour tout comme les sikawana. Merci Ndeko. Quartier wana c'est fort et possible de se tourner obligé ngo et que bon la carte géographique ya ville à Kinshasa. Quartier wana. Mais population zali sikawana. Ba okende wapi? Baza ebelé à jamais. Oyo yo ozozela ke 2020 ba voter yo pour ko sabango na ko poaloso. Pour ko sabango na loso dans la soso. Soso ko pour ko sabango population yango eti. To moni to ki dia sango se ebelé Thompson yango kutu. To bi 14 so ki dans $10 partir terme na $10. On cause population na ni population za yemo capable de somba $14 ana 10 pour na palais. On cause sabango ni. Mais moment ko la ki saboli ngolo ba ke no voilà na linga kabino moment ngo yango yo. Bomoni quartier wana. Bomoni élément là au moins mboka popo iko masali yango. Élément ya souci. Élément ya passe no comment. Faut ça tole ka mona pour ça biloko aboye. Biso to kitaki sur le terrain. To bele la batomité mama. Mona mboka Patrick Moloni Muke. Gisèle Moloni Kamwanya. Ba bele libino kuna. Ba leli na kombo ya mama Mokonzi, première dame, à Kitakula. Baléli, et pas ya, mon amboka Jatini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville à Kinshasa, au Kitakuna. Baléli, et pas maman F. Bazaïba, et pas mon amboka plus Mwabilou, au Kitakuna. Maman Bougouma s'est installée, les alliés communes, soit charge, soit responsabilité, qui t'a sur le terrain, avant que ben voulait ma casse sur les alliés Bosso et Beta. Je vais vous dire que la solution pour permettre que je sentir mieux pour vivre dans le Congo. Bon, ben, sur le Iyo, Congo est Bango. Kosunga, il y a un débit, et ça malamu. Avec même ça qui vite, moi, je pas motivation dans le quartier. Dans le cadre du gouvernement, moi, je suis un peu ce que je veux, c'est que je partout, oh, le côté de ma boule, peut-être qu'on peut mettre des quoi là. Mon amour zone la telle porte. Attends, je ne pas mon bimbaté. Moi, ça nécessite moi un quart pas me permettre que à vivre la famille naïe. Le haut que le pont la ville qui c'est ça blaguité, c'est ça sakaté, c'est ça quoi ngana lipaté. De baba que nous sommes lipa moi me fait non non non. Si vous avez des chances que vous essayer à vendre, qu'on protéger